bamisusu bakufi na ba 40 ans, bamisusu bakufi na ba 38 ans. Donc ngai nzamba azosalela ngaka ngolu nazokende kaka na age oyo naza na mwana 50 ans. Méthode misusu na koloba méthode pena ezali kaka il faut qu'on respecte kaka ba norme kaka ya maladie. Sunganga nazala ta na mwa condition moko ata ya mwa muke ya ovivre nazala pe bien, nazala pe ndenge bato misusu bazalaka azofutela mwa ta studio na ye afandi na azosala mwa activité na ye. Donc bango nyonso wana babos boss adosenga tala ngai na ndeko no congolais za na motema wana ndi naoki bien, mais eza na baexamen moko ifo nakota baéchographie baradio. Donc moi eza nango te. Est-ce que famille pe mutu moko akomeli nga, est-ce que famille ezali to famille ezali? Est-ce que famille bakipaka yo to bakipaka mpe kaka? Bon famille nakoki boye bato mosusu bazalaka bongo baotala biso aza mpe na famille na ye pointe famille ape charge na ye. Bon mutu nyonso abotamaka na famille, mutu abandaki kosunga biso makasi papa na biso akufi wana nde naoki bien, mais eza na baexamen moko ifo nakota baéchographie baradio. Donc moi eza nango te. Est-ce que famille pe mutu moko akomeli nga aye mama oyo ayebi kofana na bana mama malamu tala evandeli na ye mwasi ya motema pembe maboko pembe la reine Nzinga mama oyo ayebi kosolola balobi to sabone biso nyonso na kati ya chaîne na biso soki orate etali yo o nayokaki te o namonaki te tala ye wana mama kitoko evandeli malamu la reine. Bonjour bana poto, bana mokili mobimba, ba merveille na batonyo sur botel rabiso na kata la Reine Nzinga TV, chaîne à VTZ et chaîne d'actualité. C'est Francis Montechano, garçon de l'X, Tikana Van Lissa, maman la Reine Nzinga Moulin Vesedora, moi c'est ma kasa longa bitumba, ba 2000 personnes, 3000 personnes, maman la Reine Nzinga longa bango di bakise la galisus na la japonaise lenga mokili bima suki pembe okumbara bakoko. Émission éducative et bandi car toujours né sarabino. Émission éducative il y a mkolelo tozali na par rapport il y a papa na biso Saddam azali SS na âge il y a 50 ans to yambie na plateau na biso ya lelo ya émission na biso na kati ya la Reine Nzinga TV chaîne à vitesse et chaîne d'actualité a copé sa bambela na ye a bengaki garçon de l'X c'est l'homme de bête bloko na yambai na kati ya plateau na biso na kati ya la Reine Nzinga TV pesa chaîne à vitesse et chaîne d'actualité a pesa makambu o ya na besoin ya koloba na kati émission na biso na kati éducative mais avant Tobanda koko invité na biso na vandisi déjà la patronne na komba maman la Reine Nzinga Moulin Vesedora tika na vandisa boss adosenga maître sengi nga sent toujours moto moko bien bikaba kaba YM autrement du Yolal Mombele 4 fois maman Antonio de Bundes l'impérateur na kata Doctimoun na pesim no bamboto pezazali tika na vandisa chat moisi ya mbinga na pese bamboto pezazali bokota émission éducative mkwalele zali to yambi papa na biso Saddam o azana âge ya 50 ans azana SS azapena mutu ya groupe ya SS mais azana 50 c'est incroyable na kati mboka na biso to mona batu mususu azana SS ya 20 ans kufi mona ka 17 ans kufi 18 ans kufi 16 ans kufi mais lelo pena papa na biso akokisi tina âge ya 50 ans mais azana ba passe belé bo continuer kotala biso émission o banda e bande tusuka bokoyoka papa na biso Saddam ndenge akopesa mbela na ye ndenge akopesa mbela na ye nebike batu ya mawa nde bana nzambe belé bozala toucher na maloba o papa na biso Saddam akopesa sona koza liloba moko na les grands cameraman Nexis mo bato ko invité na biso na mukwalelo na kumba papa grand cameraman Nexis mo ba déjà to côté ici invité na biso ya mukwalelo kana na SM no déjà na nos na ngai nazana papa na biso Saddam na âge ya 50 ans mais aza SS c'est incroyable na kata mboka na biso. Mais avant tout, on a déjà, tu as déjà, merveille, joyeux Noël, bonne année déjà, bandi, na kata la Reine Nzinga TV, chaîne actualité. Non, banda déjà, na, bonjour, papa Saddam. Ah, bonjour. Bonne santé. Ah, santé, moi, mouké, nangolo, nzambe,
okoki ko expliquer ko pesa batu pena ba hôtel la biso vrai combo na yo na kati émission na biso éducatif ainsi que na kati ya la Rendinga TV chaîne chaîne actualité ba yebo nanu combo no vraiment ba botelo ezanani nga combo na ngai ezali Useni combo pena ba botela na mama Useni wa combo batu ba pesa ka batu ba combo kaka babenga nga Saddam wana combo ba surnom yo combo ba pesa nga kaka Saddam mais véritable combo na ngeza Useni oze colonie na Muswahili papa na biso Saddam to bengaki biso to yambayo opesa ba préoccupation na kati ya chaîne biso la Rendinga TV pour la chaîne chaîne actualité. Première question na biso ezali to sola nan vraiment pour tout monde na ba to belé ou baza banémique SS ba rumela raté au monde mutu mwana botami 5 ans kufi 20 ans kufi soki mkutu mutakomi na 30 ans sekezaka miracle nzambe mais déjà perception na âge no pena pesa no bien ponga na bago na nos âge ne zandeni. Bon ngai nazali mwana le 25 juin 1972 wana ezali âge na ngai po nazalaka na complexité ya koloba âge na nga pena o babotela nga wana le 25 juin 72 donc naota kokokisa 50 ans le 25 juin ya moi année okaka nakokisa 50 ans na juin âge na nga pena nde yango wana 50 ans okokisa na kata siku expliquer biso ba méthode nini o esala kelelo okomati na âge ya 50 ans boye ebele bakufaka mayo okufina nte kani abane bandeli mutaza na 5 ans kufi mona 5 ans kufi 25 ans kutu 30 ans seke kutu do pona ngai oza mutali boso na mona pe na moni auto sa émission na âge ya 50 ans est ozo vivre peu bien est-ce que o lire peu bien o tambola peu bien ba méthode perception no ba méthode no esali ke no pour rumela boye. Bon ba méthode nange ezali pona ko umela na se ya moyo yo premièrement nanu ezali nzambe nzambe mutu azosala ke na umela nzambe mutu azosala ke na mvi nzambe pe mutu azosala ke na kokisa ajo lelo na kokisi po baninga mingi tozalaki na bango ba génération moko ba msusu bakufa presque belé bakufa ba msusu bakufi na ba 40 ans ba msusu bakufi na ba 38 ans donc ngai nzamba salela azosalela ngaka ngolu nazokende kaka na ajo naza na mwana 50 ans méthode msusu na koloba méthode pena ezali kaka il faut qu'on respecte kaka ba norme kaka ya maladie. Ba norme onde tinini bon ezali qu'on respecte ba rendez-vous à docteur. Ba rendez-vous à docteur en plus qu'on respecte ba makamsusu neti ba jama kasi qu'on respecte na ba climat soki neti climat eza malili makasi ezalaka bien te soki pe mo eza makasi ezalaka bien te et puis na condition ya kolala pe soki eza mabe moyen te c'est que nous avons na condition là bon naza na condition ya kolala ya bien te eza ya mabe mais na mike baka nango kaka grâce à nzambe kaka ndenge nzambe azobomba ngai yango kaka nyonso natika epa na ye mpo na nalala na condition moko ezali pasi mpe mawa donc eza ya mabe toseke mbeto ezalaka te olala liputa ezali to mbeto ezali to ndeni explike na bato baotala biso na kati ya la Ndinga tamao baotala biso bon ndenge eza na mbetu eza te naza na mbetu te naza kaka na système adra na mwa eloko moko boye neti etoko yango nde nalalaka na dra na etoko wana voilà yango nde nalalelaka donc bamalilelanga na baperiode ya bambulu tokoti oyo donc nalalelaka kaka ngo nzambe pe toujours azosunganga kaka
Ce qu'on est là la bonne ba mbule uti ko boma batu bo suka kindeni. Et tonda ki place là la ka toneni expliquer no biso bateau. Expliquer no bateau ba la biso papa Sadam. Bon, ekota ki moi mai place na la gezaki na moi mai ekota ki pena mai ebele. Mais nzambe mongo sko apporter jainga ikaka. OK. Donc eloko na rolo baraka ngwana. Papa na biso Sadam, est-ce que au yebisa au gouvernement au kocha ba dossier bayambayo to bayambayo te expliquer no biso bato ba la biso. Bon, makambu oyo kokota ba dossier na ba entreprise à l'état ou bien à privé, en tout cas na sala demande na hôpital moko à l'état. Mais bana na sala demande na tilelo, donc ba répondre à ngai te na kenda kana zonga kana kenda bana ne passé na kenda na zonga atilelo ane oyo nanu pe ba répondre nga pété donc yango pe na fandi kaka c'est que ndeti so inde ko ba peo di mobo o beta tonga o sala randeli mo po mi beta ka to ba beta ka yo to ndeni. Bon mo nga mo na mi beta ka tonga ona nkozanga mbongo ya opesa infirmière beta yo to yo moko sepeli ka beta. Non, na sepeli te ko beta pona ozanga mbongo kozanga mbongo poso nazana na mbongo te na keso mala msusu tramadol na osoma ngo pe na condition la msusu na kosenga mutu nasengi mutu mbongo pona somba kisi bongo oya kobetela le msusu na ke na hôpital ba betanga ezate ngai moko na mibeti yango parce na yebi koluka musisa risque ezarate. Bon, risque ezali mais le quoi déjà to komada na donc na koma déjà une expérience ya maladie na umeli nango na koma pe une expérience ya kozwa musisa donc risque penana nu ekomela ngai te donc bon so na sengi mutu 2000 3000 allez na keso makisi na mibeti nga moko j'ai expliqué bana poto omoni ndenge papa na biso zolo ba par rapport ba 2000 to donc ndenge ezaboui papa na biso Sadam awa na mboka na biso po ba beta otongeza pas moins de $1 eza ba centime so za mboka ni faut comprendre eza pas moins de $1 donc ndenga za bon azanga atana $1 pour que l'hôpital po ba beteka atonga po ezongise nzoto makasi ndenga lobi par rapport ya nini kisi pesa pas moins de nebite kisi za ba $1 to ba combien de dollars papa na biso Sadam ba kisi ana to sombaka mususu ezalaka 500 francs mususu eza 1500 mususu ezali 3000 francs. Donc kisi oyo azoloba wana eza ba $1 mata donc bato bota la biso okovanda pe boy te natinda ta $10 ya pamba po na sombela ta papa na Sadam ata mo 4 kisi e facilité ya beta okovanda po tota la biso natinda ta €100 na peso zo mbongo wana opesa bandeko baliaka na bango ne logo moko te to pesa mutu mo boy akota na baba okovanda pe botinda ta $50 ya pamba oyo e ko facilité papa na Sadam ata na un mois moko boy asalara ba makambo bakisi ne bien akendaka pe na hôpital ba beta ke batonga po par rapport ndenga za ba ko beta pe boye muka mibomi ezaka pasi po na mboka na biso papa na Sadam est-ce que au boti déjà na vie to boti na mte bon na boti te na za mwana te bon nous moi si bon moi si pe bon na chaka ompe na suna mutu na ngate akama basi po na oluka nanu ndama sunga ngai na komata na moi possibilité moko boya ata ya mingi te ata ya moi muke po na revivre donc revivre nde donc possibilité ozwaka tanka ozwaka mbongo moko iko vivre na yo kanisa pe jour bala pe ozala na mwasi na ndako to ozala na likanisi wana te bon likanisi ezali mais suite makoki eza te moi osala autrement eza te donc malamu naza ata na ma condition moko ya bien nanu ata ya mwa mukie kaka
kofutela ndako kosala ata mwa activité moko boye esungaka mpona kofutaka ata mwa studio yango donc oyo naza nango susi ndango wana bon message nange ezali kaka bato oyo bato ya mitema mawa bato basungaka bato na vie na ndeko na bino congolais na mwana na bino naza ya na bino donc mutu akozala na besoin ede ngai nazali na ngai nzambe mpe akozongisela ye ebele nazoluka mpena ata mwa bamoyen bato oyo bakosepela koede ngai nazali na surtout neti mama la reine Nzinga en tout cas mama sala tout possible raisonner na oka na ngai sunga ngai mama la reine Nzinga sunga ngai sunga ngai nazala ata na mwa condition moko ata ya mwa moke ya ovivre nazala pe bien nazala pe ndenge bato mosusu bazalaka azofutela mwa ata studio na ye afandi na azosala mwa activité na ye donc bango nyonso wana babos adosenga tala ngai na ndeko no congolais zala na motema mawa osunga ngai donc mabende nasimba eloko ya bato obeso nasala nini mais nazosenga na nga lisungi donc bato bakozala mitema malamu basunga ngai. Merci beaucoup. Bozo Kandenge, papa Nabiso, Sadam Aza SS, il y a 50 ans, Lelo. Aza vraiment, Ezaka grâce à Nzambe, photo le bakabo, Ezaka grâce à Nzambe, Oyo, et Belé Bazo, grâce à Wanate. Au monde, un groupe, il y a bien, groupe, il y a bien. Au positif, maintenant, il y a bien, mais à Koufina 30 ans. À Koufina 50 ans, mais Mouta SS Nzamba zo batela beaucoup plus il y a aussi la bat mabe, il faut toujours que ça la malamu poto zoaka ba réponse ya malamu peka pas batu mimi peka panzambe. Papa na biso Sadam, siko hôpital au l'état a tia ya mboka na biso. Hôpital au l'état tia pona esoignaka peuple congolais. Au betara tour kuna basundola bino basala ndenge nini tondeni. Bon, nakoloba boye ba hôpital à l'état eza na ndenge po bato mosusu poto bakantaka biso na mboka na biso na Congo bakataka bazwaka biso mpige à charge prise en charge eza nango te hôpital nyonso à l'état soko oza na obeli po kende il faut za na mbongo nini na mbongo soko obeli po kende il faut za na mbongo ya liboso eza nanu il faut kobimisa fiche fiche wana kokutana na médecin sikoyo zo pour ça la raté kosenga kaka na batamawa fiche ezana on a 10 dollars 20 000 francs obimisi fiche wana soko za na problème sikoyo ya ba douleur eza na crise ba osalelo bo ordonnance il faut bo ordonnance na lemso ko komelo ata lemso ba 50 000 25 dollars. Bako komelo pena ba examen po bayeba nini zo déranger yo. Po biso eloko tungsa biso makasi ezalaka mingi malaria na ba infection. Soki nete kutani na biso yango nde provoka biso ba makasi. Na ba infection. Soki kutani na yo donc okosala crise ya makasi. Crise za randeni expliquer biso ba beta yo kwei to vandika boye. Bon, crise ana ezali okoyoka mikuwa pasi nzoto mobimba. OK. Nzoto mobimba okoyoka mikuwa pasi donc okosanti pena na posa mokele silio na posa ko vivre silio donc ozomona makambo nyonso ya mokili ekomi mabe. OK. Donc douleur moko impossible. Mais ti il faut ça la tour au Lukambongo kende na hôpital au salsa ba examen au somi bakisi lemsu somo ke problème à makila ezanga kakutute ni mingi pesa na makila au moins makila ekiti pourcentage comme lemsu na 4 donc au moins il faut somo chassa makila na ko somango ezana ba valeur ya ba 20 dollars. OK.
$20 pour osomba chasse moko makila bongo so bakomela ko neti déchassé osuka ndeni soza mbongo te okokufa pe soza mbongo te okufa na yo dikola $40 okufi dikola $40 okufi pe tozomona ngo pe awa donc mutu pe na beli azana moyen te mama ye na mwana na ye na hôpital awa ekomi makambo te makila mama abeti partout mbongo eza te ti omona mwana kufi likola makila likola $20 achasse moko makila donc eza pasi maladi eza pasi mutu ayebi maladi oyo kuna na poto ayebi maladi oyo anémique oyo eza maladi moko souffrant eza maladi moko souffrant donc oyo ayebi yango aza na motema mawa ya kosunga po hôpital oyo ezopesa biso traitement fele awa ezali nango te ata kisi ata moko ke mwa kalima kako ya pamba ata kalima ya ofele ezali te loba osenga nde ozwile msusu mwa moyen ya okende osomba kisi ifo senga nde naza na baexamen mosusu ifale nasala mais naza na moyen te nauta kobela dernièrement makasi awa mais suite kaka nzambe kaka mwa bakisi mwa malaria kutu na melaki donc nzambe atika loboko na ye kati na kisi wana nde naoki bien mais eza na baexamen moko ifo nakota baéchographie baradio donc mwa eza nango te. Est-ce que famille pe mutu mwa akomeli nga est-ce que famille ezali to famille eza te est-ce que famille bakipaka yo to bakipaka pe kaka te bon famille nakoki koloba boye bato mosusu bazalaka bongo baotala biso aza mpe na famille na ye point te famille ezwa mpe charge na ye bon mutu nyonso abotamaka na famille mutu abandaki kosunga biso makasi papa na biso akufaki ntango akufa yango vie ekomela biso dire bon namona ye sikoyo ngai comme naza bima yo moko na famille boye to bato mosusu babima nabima nga moko nabima anémique kaka nga moko donc ntango namona ye kemba maladi ezotungisa ngai yango nayaki kofanda justement pembeni ya hôpital donc soki nakwe neti maladi bato barapele msusu kotala bato na hôpital so amoni naza maladi le msusu nakolelela ye asungi ngai donc na bakisi na bamakila banini yango wana mais mutu ando sunga biso père akufa mama avoyage ne banzela mai donc ezaka pasi mai kuto olobeza te yango wana ke eloko etinda ngai napusa lelo pembeni ya hôpital yango wana me makoki mpenza te so nabeli nakende mpenza le mosusu mbongo yango oyo nga mona nasala boye naza na makoki naza na eloko te naza na eloko force mpe osala ata mwa mosala mo ya makasi ezalaka na bino te force mpe osala bamisala makasi ezalaka te mosala neti nini na makasi okosala eza te po eza interdit mpo na anémique mosala makasi eza mabe donc banémique il faut zala musala moko ezala mwa ya pete ya facile ofandi boye ozoteka na yo wana sans problème mais musala pena ba société boye eza bakozwa okutu te po bamona ka déjà oza inapte bakozwa o te. Merci beaucoup et sali pasi mingi et sali pasi bato na kati ya la Renzinga TV chaîne à vérité c'est chaîne actualité et sali vraiment pasi mingi yango tozopesa message na bato nyonso bota la biso bana poto bota la biso ba diaspora bota la biso bana nzambe o bozota la biso car ndenge mama la Renzinga alobaka ba fidèle nyonso ya la Renzinga TV bokota likambo oyo bato bozaka mitema ya mawa pona nini te otinda ta mo $20 po so mata chasser makile pona papa na biso sadam pona nini to tinda ta $10 oya pamba eso mata ba kelte kisi po azwaka na ye pona nini to tinda ta $5 po akenda rata na hôpital po infirmière abeteke tonga ke ami betaka tonga ye moko eza vraiment pasi mingi pona mboka na biso
gouvernement congolais au botala biso na bi que la Rendinga TV za chaîne moko etala maka partout dans le monde vraiment makasi oyo mutema ne ko toucher akota likambo pesa la biso bien ba numéro na biso eza wana ko bengata la patronne na maman la Rendinga rozwa biso ba numéro na biso tout eza nango wana pour na so on a besoin otina ta ko pour loso pour le 25 décembre na ebite siko na ba fête bebo suka ndenge na ba fête totala ka ba visiteur o ba ya kotala biso na ba hôpital awa. Bon, moi, l'aime sous ba kotala biso ba mema ba ko kabola moi loso moi sucre. Donc kaka moi parti oyo kozwa ya onde ko sunga o kaka na kolia na ba moma fête. Merci beaucoup. To komi na suka émission na biso ya éducatif na formé bino na zo rappeler bino que émission et suki boete to ça la deuxième partie oyo to confirmer bino vraiment place oyo papa na biso Saddam alalaka. Pour na nité to koma kuna to zwa yango to laksa bino pour batu mususu ba otala biso bata ba doute pe bazalaka. Pour mon kilo to zana batu mususu ba kota pe ba doute. Mo na te tantala la ne place mort bien na formé bino que notre kita sur place ko laksa bino place oyo ndeko na biso papa na biso Saddam alalaka. Boko mona ngona kata la Rendinga TV chaîne à vitesse c'est chaîne actualité. Na habité to ko kabwa déjà na papa na biso Saddam awa na habité mot de la fin na yo na baton so batali biso ezanini. Bon mot de la fin na ngai ezali kaka nazo senga lisungi na baton nyonso apoto. Bato bazana motema mawa bao ba sunga ka batu basunga ngai ndeko na bango ya na bango. Nazo lukata moyen nazala ta na place moko ya kolala kata ya bien na futa kata studio na chapesu ata na mesa na ngai na teka ka pe facilita nga na kosomba kofuta kandaku na kosomba bakisi banini donc nazande na ba moyen wana te nazo senga batapoto o baza mitema mawa o basunga ka batu ba edengai o paza besoin edengai justement kaka nazaka kaka na hôpital ya mabanga wana hôpital ya mabanga eyebani hôpital ya bana SS eyebani na eza na yolosi elekiolala noka libanda hôpital bana soki pe elekile msusu na lali nanga libanda hôpital so mbula pe eza te na lali nanga kana boso hôpital yango nazo senga ke mutu aza na besoin mona ngai naza na hôpital ya mabanga ka libanda ya hôpital. Mais nazaka peme na hôpital pour la nini lemsu bato baka kopesa biso mo ba donso do moni ale to na profiter na koti na kati lemsu po na zwata mo 5000 wana ba kopesa po sunganga na kisi lemsu ba kokabola mo loso esunganga ina kolia na mo sike komelati yango na sengi bo sunganga makasi o lingapo mamona nga live nazalika kaeka ka lobi na olwa garçon mo bo Saddam comme pato garçon papa aluka papa bongo Saddam akokuta ngana nazali na liboso hôpital mabanga nasala ke logo te naza chômeur na tekaka te elogo moko te donc moi pas revivre ezate bo edengai s'il te plaît ekozala moi mala tokotema mo mukebo batmusu atelemite nini te abumoni papa na Saddam ninga telemi toko kabwa déjà. Merci beaucoup papa Nabiso Saddam azali na kati ya plateau Nabiso na kati ya la Rendinga TV chaîne à vous chaîne actualité émission eza éducatif ezo pona mutu te mutu nyo ça na besoin à lobela za na posa ça nini contacter biso na kati ya la Rendinga TV to ya to kita sur place émission éducatif ezali po e yamba batu nyonso o za na besoin azana posa aloba makambo o eza important pour na mboka na biso ainsi que pour na makambo na yemoko privé o batika ka bat musu poza ba chaîne musu balingara ko yamba batu ya boete mais biso na kata la Rendinga TV to yambaka to lobara keno mutu oyo azo vivre il faut toujours ko pesa valeur dès que vous en a bon il faut toujours to pesa valeur
Comme na suka émission éducative toujours na kata la Rendinga TV chaîne à vidéo jeune actualité tika na vandisa maman la Rendinga mulo investor ka mosa makasa longa bitumba ba 2000 personnes 3000 personnes maman la Rendinga longa bango bakisela ka lisuna la japonaise lenga mukili bima suka pembe okumba ka bakoko tika na vandisa boss adosenga maître sengi kinga sant toujours moto moko bien bikaba ka Antonio de Bundes l'impérateur chat mosi mbinga na peso ba moto peso zali na pesi ba moto na kata ba bonne biso nyoso na kata la Rendinga TV chaîne à vitesse et chaîne actualité to kuta une émission éducative toujours na kata la Rendinga TV aye mama oyo ayebi kofana na bana mama malamu tala evandeli na ye mwasi ya motema pembe maboko pembe la Rendinga mama oyo ayebi kosolola balobi to s'abonner biso nyonso na kati ya chaîne na biso soki orate etali yo o na yokaki te o na monaki te tala ye wana mama kitoko evandeli malamu la Rendinga.